Bonjour la famille, coucou la famille. Bonjour à tout le monde. Bon dimanche la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte ta casse. Des retours sur ma chaise de la sagesse. J'espère que vous allez bien. Likez l'émission la famille. Likez l'émission la famille. Ah la famille, likez l'émission. Mettez vos j'aime. Ah, mettez vos j'aime dit. Voilà. Bonjour, bon dimanche. Shalom d'abord, homme de Dieu, chantre de l'éternel. Pas shalom, bisika bisubino, boboto, bondeko. Nabandeko la bis église catholique. Matondo, nabakimbangiste. Vraiment, tokei, basalam. Basalam alaikum, nabandeko la bis aba musulman. Yenge. L'église en PV à Longo. Ah, Nabundu dia Congo. Yenge. Bandeko na biso. Ya MMA na quartier 5. Bambote Bele Kilombo. Bambote na bino yangoana. Et Bele ekei apari Bima. Témoin de Jéhovah. Néo apostolique. Dewey. Tout tendance confondue. Osambelo sambela te. Ondima nzambe ondima ete. Mais biso tozali ba oyo tondima kanzambe. Peba oyo toza ba sentinelle de l'éternel. Voilà. Na pesimino bambote ebele. Bolande mission na bokebi nyonso. Boye bake ebele ya ba pasteur. Bakomiko bunga nzela. Wana mama leki na bino international. La danoise. Voilà. Olingi ko solana mama la danoise. Na sujet nyos ozali nango. Toza na ba conseiller. Toza na ba avocat. Toza vraiment organisé. Au Bengi Mama la danoise na 00 44 74 38 03 16 23. Surtout pendant ma mariage, ozoluka mwasi, ozoluka mobali, célibé oumeli, osambeli, ba prière, opesi ba dim, opesi ba nyos opesi, et libala ezoyate yaya, libala. Et quoi ko lukote yonde muto ko luka libala yaya yaka ko luka libala na yo na live together et pas ya mama leki international musala nanga spécialisation nanga yango wana ya spécialité. Voilà, spécialité nanga yango wana yaka yaka noki bandeko nangai okozwa libala tokos soko vani na Europe, Amérique du Nord, ah pourquoi pas Canada, na Australie. Venez vous tous, libala bien, okozwa yango, okokomisa nzambe. Yaka na ba caractère ya malamu, ba mama botika kozala ba dictateur na ba dictatrice. Yoka makamobali no zoloba. Soki biso to vandi boye, eza parce que to yoka kamibali na biso. Voilà, yo li ko commander mobali ko salo à la baille. Voilà bande konangai likamuna yeli na koloba mingi te ba ojo koloba ezali likambu ya prophétie ya pasteur Dalo. Prophétie ya pasteur Dalo. Bolanda yango na boke binyonso. Oyo ye apesaki pona Eric Mandala. Qui est Eric Mandala? C'est un milliardaire, millionnaire, entrepreneur. Boye na boye ya Congo. Akutana na ba président de la République. Akutana na boye mokili mobimba. Bachaka yeka. Bande konanga. Et puis matalana ya kosakana te. Tant na yusabino matalana. Oyo pina ba bengi matalana. Kokota la ba concert. Ya ba inosbi. Kocha ba mbongo. Kobwaka ba mbongo. Kolakisa ba voiture. Kolakisa ba ndaku. Bande konangai. Chose oyo mundela salaka te. Nanto mona Gates. O ba benga Bill Gates. Ou bien président Nabiso Trump, oh, comme il a pouvoir, ou bien Macron, ou bien entrepreneur à Belé, ndako laksa mbongo, même moi na sala Facebook, na Instagram a sangi sana ba WhatsApp nyonso, mbongo koloba te to mona ete, to mona mwasi na epa azo laksa ete azo laksa bandaku, azo kenola na ba musicien na bango mindele, azo pesa ba mbongo to mona te. Mbongo ba bomba kango, mbongo ba laksa yango te. Mbongo kaka ba act biloko zolia maloba tena yo elambola ti sans koloba balobi oui
mwana mwasi oyo mwana mobali oyo avivaka à l'aise. Mais ba congolais buzoba konzwa mbongo kolakisa tango obani kolakisa mbongo obani kokoma pembeni ya président de la république mobali ya batu ya mama Denise Nyakero esiko zali ya kende liboso di bima Sandra tozana yo simante bimisela biso ba audio oyo na ba video zo laksake mama Nyakero azali mwasi ya bulawayo mwana mabendoki motema mabe muninga no mwasi olingi kaka osambwisa ye mais akosambwa te mama Nyakero pe ye wana osala toujours bokosi abombani non mama Nyakero akenda otala basoda mama Nyakero sala musala na yo parce que tozalaka na ba mama Bobila Dawa awa totikala pe komona bango te basala eloko. Oh mama Bobila Dawa ke na kacha chaketa la basoda eloko te ignore te mona pe mama yango pe te mama suki oyo soki ya Bobila Dawa azaki na ONG atananga vandi wana mbongo mobali atikela ye asalata ONG si avandi na Cameroun azoli aza komela azotia ba vernis na ye avandi na lipasa na ye mama Nyakero kende liboso ka ndenge ozokende wana. OK? Oui. Parce que ngai so na ngai sur le plan politique, je m'en fous. Na kota raté, mais na hôtel sur le plan civil, biso ba to total rato ni ma baleza la cimenté. Ale yo mutu moro boye ya zoba o yaka robe salibala batu azandumba yo kanisi président de la République tia ou melesika vandi pona mama Denise te so boye bien ngote. So pas na mama Denise te mais là mso asa sota kala. Botika edi mama Denise pona batwa bien oyo ba ropeso conseil kitoko baza tale belé na mukili oyo tika ba waya voilà toleka Eric Mandala komi ko tam ko la c'est bazo la kisaye na ba président yaya batu nyo batu mbongo o ba simba mbongo ba juif ba nani bato baza na accès d'argent ba rocha yo ka ba rolinga ba benda yo pembeni na bango ba travailler avec toi gagner loterie ya ba millions de millions oye ba bato mbongo nde ba luka yo yaya téléphone bandolela er nyos tui bato wana balinga mbongo te kendela mopepe ba luka yo ba linga sko bayeba mbongo na yo osiyango ndenge nini mpona koma mbongo na yo ezouta wapi ezosala nini botuna bato mbongo bino bovana na bato mbongo te so boyeba te. Alors sikoyo tango ba étudier yo bazolinga siko bayeba source ya mbongo babandi komona ke osopesa bango ba explication moko ozokima na lingi te mais ozana mbongo ozokende kosomba babiloko nyonso ozosomba la ba magasin ya luxe wana bomona kawana basoko sombe loko cher bazui facture dayo bazui komono batinje ngo pa ba mikolo ya mbongo ndenge ni yaza capable kosomba loko bandi kolandela yo mbongo ne utaka wapi yango wana bazolo bake buzoba ya ba congolais tango yebisko nzoka ndo salaka otekaka putulu otekaka nini comment on appelle ça otekaka fufu pona ozobomisa batu mbongo ya salite bakolandelaka yo malembe yango baye kolanda ndeko na biso bakangi ye bandeko na encourager pas bato batekaka biloko wana bazobebisa nzoto mutu. C'est comme si tu vends du poison. Poni baboya kango, poni ni leta linga bateka biloko wana te parce que za poison na nzoto ya mutu. Soko komika komela melengo o baby mutu e baby makile baby bano ko bota pe bakozala malamu te bande kunanga. Alors mutu ya ndengwana papa dalwa lotelie ndoto. Azuilie vision ke nzamba lobi akozala mutu munene lokola tata moko boye kombo boyoka awa tata wana pe azaso na Nigeria azana mbongo ebele azape mutu ya misala ya ba science ya mabe
Mais prophète Nabino, pasteur Dalo, non, pasteur Dalo. O pesa biso prophétie. Ya mwana ya mamo langi. O omonia na basapatu moko etengama eza ko soye ti lelo azaka kana position wana na libala na e sapatu pe swaka ete. Ya yo prophétie et où mais la rapport et se réaliser. Toye komono li susu ndeke akoto li atelemi na mutwa. Papa. Tolongwe wana. Oyo kopesa prophétie ya mutu oyo azo bebi sabatu. Ale nzambe siko ndima apambola ye a multiplier ye. Siko prophétie mutake na prison. Oya ye penda bakangi ye na biloko wana. Ezate ba soupçonné ale msulobia ko bima na ye. Non, mais bakangi ye na yango. Ako beta bambule bele kuna na kati ya prison. Ale yosko prophétie na wana papa tika ba prophétie lokuta. Liambongo na yo pembe na chilombo ninga pesela ka ba jim na ye. Liambongo na ona mateya no te akabatu bazo chelo bambongo. Metika ko ba prophétie ya lokuta ya yo penza esimbi te epesi jelo. Avançons. Boyoka prophétie na boke binyos. Yaya laike mission partager. Eza pasi na mawabande kunangai. Kitoko ata mukete. Obiloni. Voilà. Kitoko ata mukete. Boyoka prophétie na boke binyos. Écoutez la prophétie. Boyoka prophétie. Allez. Quand je priais, je me suis levé difficilement. Dieu m'a dit, prie pour Eric Mandala. Prie pour Eric Mandala. Et tu demanderas qu'il soit là s'il est possible. Que le pasteur Ken puisse le poindre. Et Dieu m'a dit que le pasteur Ken puisse les gronder. En lui disant, tu es le futur Dangote du Congo. Il m'a dit, dis à Eric Mandala qu'il bénisse Dieu pour ce qu'il a vu jusqu'à présent. Mais dis à Eric Mandala, ce qu'il a jusqu'à présent, c'est rien. Il aura 100. Ce matin, quand je priais, je me suis levé difficilement. Dieu m'a dit, prie pour Eric Mandala. Prie pour Eric Mandala. Et tu demanderas qu'il soit là s'il est possible. Que le pasteur Ken puisse le poindre. Et Dieu m'a dit que le pasteur Ken puisse les gronder. En lui disant, tu es le futur Dangote du Congo. Il m'a dit, dis à Eric Mandala qu'il bénisse Dieu pour ce qu'il a vu jusqu'à présent. Mais dis à Eric Mandala, ce qu'il a jusqu'à présent, c'est rien. Il aura 100. Ce matin, quand je priais, je me suis levé difficilement. Dieu m'a dit, prie pour Eric Mandala. Prie pour Eric Mandala. Et tu demanderas qu'il soit là s'il est possible. Que le pasteur Ken puisse le poindre. Et Dieu m'a dit que le pasteur Ken... Aujourd'hui, quand je priais le matin, c'était difficile pour moi de me réveiller. Dieu Tout-Puissant me dit de dire à qui là, à oindre papa wana, nazo souhaité qu'à dans l'église. Parce que le but est que a grondé ye, a gagné la été, a gagné si base de quoi, mais a oindre ma fouta. A moni oya zanango eze lokote, zamba ko pambole lisusu donc pasteur oyo. Aye baka Eric Mandala ateka biloko mabe ayaka pana ye basaleli magie o ba pasteur bomona bakoma banganga baza ba pasteur te bango nde mutu basambelaka bata ba shekula bato basala misala mabe bato bazo gouverner mboka mabe bato bazo sala bakindumba osala kindumba na yo olingo zo mibali ya bien okene kuni pa na ye aosambelela yo yango bomona ki ayeba kike papa oyo azokene koteka biloko oyo soka teka ki biloko wana
alingaka koma milliardaire koleka nenga zalaki ezalaki cop moko donc soki raté te opesi mbwambwa boyi ye moto asambelelaka bango bato misala mabe bapaster oyo yango ayaki deja lobi batia ye mafuta ndenge azokende kuna ekosimba akomi kuna mwana mobali kanga mene mignoti bandeko eza pasi na bapaster oyo bozomona bozoyeba te bambongo na bango ewutaka wapi bozotuna peuple aza na mbongo te kama bonzo batiaka bapaster bakomi boye te Eric Mandala tango bakende pa na bango basambeleli bango bapriere na bango ya babougie ya banini ya bamafuta koma moto azoyiba koma moto azosala misala mabe misala kobebisa bato koboma koteka biloko bapoison ale yo ozosambelela ye oye omoni deyaki olobi non oza sur na bakisi na yo na bapriere no mabeke akozwa kaka donc ndenge oke kuna onginda tika na on chante pas avant la victoire pasteur on chante pas avant la victoire au monde bakangi ye Dieu est juste ale boko tsaka biloko mabe na bamboka bato yo Eric Mandala poni kote kango na Congo te poni kote kango na mboka na yote pa ozaki mwana kingongolo ya pétrole mais faut longwa wana ko bebisa mboka ya bato mboko ba oyamba biso ba pesi biso mwa banda kuna biso social bazofuta biso mwa muke tozolia bazopena bana biso ba bourse ba biso ba otanga bien to ke bopito kitoko bino bozolinga boyaka ko bebisa mboka ya bato botika bango mo ba autochtone bango moko bana mboka babebisa mboka na bango biso toye kotanga toye kozwa mayele polo tobongisa mboka na biso tobongisa bavenir bana na biso mais tala nde tokota na bapiège ya buzoba ale pasteur oyoyo bapaster démon bapaster ya mabe ya bakisi badalo bazalaka kala bana na nzambe lelo babima bakoma badepti ya satana bandeko nanga bino mo bomonye en tout cas bandeko yebele ya koloba na bino ezali bokolanda explication na bokebi nyonso ya ndeko mobali oyo a expliqué biso qui est Eric Mandala avant wana toyoka pe nani voilà après vidéo avec le cercle rouge voilà. Autour de sa tête s'appelle Eric Mandala. Le boss. Voilà, Eric ici, Mandala. Eric Mandala, yewana. Jeune garçon boss des boss. Bolanda, Oyoka. Ici avec le cercle rouge. Autour de sa tête s'appelle Eric Mandala. Le boss des boss. Un jeune entrepreneur congolais arrêté à côté du président de son pays fièrement. Lisez par vous-même ce qu'il a même écrit sur son compte LinkedIn. Sauf que ce monsieur-là vient d'être arrêté en Espagne en possession de 200 kilos de poupounapou, la blanche. L'équivalent, ça fait plus de 200 000 grammes de poupounapou. De quoi saupoudrer les narines de tous les habitants d'une petite ville. C'est ça, lui, il avait sur lui. Mais ça ne peut que surprendre certains, parce que, pour ma part, je me dis que des gens comme lui, au niveau où ils sont arrivés, ils n'y sont pas parvenus sans un peu de sacrifice. Ce qui voudrait dire, ils n'y sont pas parvenus comme ça, sans avoir baigné un peu dans l'illicite. Ça, c'est clair. Donc, rien de surprenant en fait. Sauf que, ici, ce qui me fait rire, c'est que ça, c'est ce qu'on trouve sur son compte LinkedIn, encore actuellement. Et le président l'ignore, j'imagine. Mais dans des vrais pays, là, voilà. Dans des vrais pays, là, dès l'instant qu'on apprend l'arrestation pour détention de produits illicites, de ce genre de personnalité, le président direct demande à tous ses services de repérer toutes les photos, où on le voit apparaître avec ce monsieur pour les faire disparaître, le temps que l'enquête soit terminée.
Mais le monsieur a été arrêté et sur son compte LinkedIn, on trouve des photos avec lui et le président fièrement. C'est à se demander, mais si le président n'était pas au courant de ce que faisait ce monsieur. Parce que je pense bien que comme c'est écrit ici, ça date d'il y a 2 ans, le service secret du président devait à moins connaître l'origine de la fortune de ce monsieur. Oui. Sauf si eux-mêmes, ils font partie du système. Sinon, ce genre de photo ne doit plus exister jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que l'enquête conclue qu'il est innocent. Ce genre de photos-là doivent disparaître de toutes les plateformes. Mais le président, il est là tranquille et il ça, c'est encore la preuve de la défaillance de nos pays africains. Bref, je ne me moque pas parce que je sais que ce monsieur-là, il y en a plein d'autres d'Eric Mandala un peu partout dans les pays africains. En tout cas, cher Eric Mandala, partout où que vous soyez, sachez que votre tour viendra. En plus, toi, tu fais ça au moment où Donald Trump a déclaré que tous les narcotrafiquants seront considérés comme des terroristes. Tu te dis pas que peut-être que c'est le moment où les pays européens voudront monter patte blanche à Donald Trump pour dire qu'il lutte fièrement contre le trafic de la blanche, et toi tu te fais arrêter. Bon, ce n'est plus un secret, hein. Ce monsieur que vous voyez ici avec le cercle rouge autour de sa tête s'appelle Eric Mandala, le boss des boss, un jeune entrepreneur congolais arrêté à côté du président de son pays fier. Voilà, bande konangai, to komi na souk émission, partagez, likez, bino bato boti kali boza na bambong. Bambong na bino eza ya mabe. Bambong na bino bokoka, eza inexplicable, ndeni bozo bimisela yango, moi ba petit cop, moi ba grand cop. Yaya zala na kimia, zala na discrétion. Et loko eleki discrétion ezate. Ye Eric Mandala kokela ba concert, ko tia bambongo. Yango yo prof nani pasteur Dalo. Ozoma te ke mon jimina yo azana mbongo mabe assemble la pano me akota ka ba concert ba boaka kaina ba musicien nyoso mukili. Ale mutu ya bongo atako tunzambanga lobika ponaka azana ba oya ye nandimite Eric Mandala zaki anzambe. Parce que zaki anzambe ba nga batika kokanga yata mukolo mote. Et puis ngaza la mayele na mbongo ya zanango alinga yaba alinga suko banda ko mema biloko wana te yaba ndai ko linga banda ko somba batu ba memela kae tele congolais égoïsme qui manque de sagesse, manque d'intelligence. Comment toi tu es boss de boss aux mbongo de belé biloko ndengwana, tu ne peux même pas être là. Au routine nango kana musika papa et réussir échouer. Et puis si on peut comme na mbongo belé changer musalade. Mbongo ngo ya koma inangwe belé bande konanga Eric Mandala aki mutu mo pa nga akufa so pauvreté akwe pe ko changer ne musala azui pe na mbongo ngo sukoyo akotisi yango pe na misala ya bien pe ezobima ke so bata ba carrière ba diamant kuna bazo teka te mama tata nanga oke pa Denis Nyankero alakso ba carrière au sombi oke pa leka Félix au sombi ba carrière à diamant. Na mona ki opo zo simba ba diama bani o eloko ni eke tindo ke sa ba misala mabe papa kitoko te o eza misala malamu te misala ndeza ozo bebi sa population o ebi ke ba quantité en okoti saki c'est comme si on détruit Espagne mobimba. Non, c'est pas bien. Tika no ba kanga yokuna moi sinon na soka métisse. Ceux qui paient azosenga divorce, ceux qui paient makamni na lingi, akansa leki mundele na mayele, malamu na yo maman. Tous ces pays ici-bas. Bande qu'on ne quittez pas. Suivez Bolanda Suite. Tokos Dandenga Mukete. Je suis là avec vous. Likez mission, partagez et kozala bien. Lisungi, bande qu'on a bobo sanate. Ba o nyuso babengi mama la danoise, babi mama la danoise. Oebisa ki biso ke ozana besoin ya lisungi tokopesa. Merci na bino. Yo mutu pose ozoko hésiter, n'hésitez pas. Bolingi na yiba, non, na yeko senga bino lisungi. No bino nyesu botala nga bwana mbongo te. Boaka na pasi bwana ba crise ou bien bokangi ka motema. So ezaki pasteur,
Soki ezaki na bonga bo bimiso yoka mama nga na pesa ki pasteur ka songo $800 na pesa ki pasteur ka songo 700 na pesa otana pasteur boy menga na osenga ta musuka 50 na yo 20 ya kuna sa ya kingandi ekosunga ngai et puis na suka na oya koyebisa bino eloko nini na salela ngo ok. Vous avez moi 50, n'hésitez pas. Attends 10 000, n'hésitez pas. Basa mindele bozate. Vous avez moi locote. Vous ça va malade danoise. Ok? So boye kinga suna yibi bolo bani. Tam na eko senga. Ok? Vraiment na ozela ba pui na bino, na ozela ba soutien na bino et ça la bien. Bo like émission, bo partager. Bon dimanche. Bambote ebele et pas yande konanga Schengen. Mike Schengen nakatia Mons Mike Mulongo toujours Schengen nakatia Mons to pesio bambote ebele. Pourquoi pas Willy Lubokolo nakatia Liège mwana matadi ya tongo ya yo ya mwana bambote na bino famille Banza Mobimba o bazana France en tout cas na bazana Kinshasa bambote na matadi aussi bambote ebele wana mwana suka na bino mama leki international botika la malam. De gros bisous. Ne quittez pas bolanda ba vidéo et l'endie émission. Ne quittez pas, suivez bolanda lisusu attentivement et aux ala tokos. Allez, à bon attendeur. Salut, bye bye, bisous. O aloti alamuki aloti azomona keno Eric Mandala okoma Dangote congolais. OK, toyoka Dangote soka banda soko na ciment. Soko pe na pétrole et ainsi de suite. Eric ya lobaki abanda soko na kingongo la pétrole. To moni siko place o esuki. Siko prophétie à Dalo ki Dangote eza na prison ou bien ndengeni. Tala kutseki. Tala kumamba. De Moïse Mbili on fait même des concerts privés. Bango bato na nzambe non? Et puis bango bon, allez, admettons même que bayebaki na Bangote, on va dire ça comme ça. Bon, si quoi ba prophétie au bino monaka. Au monika ka prophétie ka okoma Dangote. Prophétie ya mayasala ka yo monaki te. Toloba te. Ba prophétie na bino ezalaka ka kuswanika na moni neti mikolo ezali ko. Bona se ko si o monaki no. Kuswanika azana mwa nkutu mo boye, peut-être mwa $200 mo boye. Wana si o monaki yango. Po wana o moni. Allez, oyena ba professeur lokuta na moni ke lobby mutu moko aso ya ko finga yo. Donc ndenge zabo etala papa. Mais sikoyo yo tangu ngai tamu na kena beti liba kumzi yo mona kitendeni. Ba professeur na mineza kaka soki ya ndenge soka ndenge. Et demain il a aucun devant batoupe. Ayebisi non nzambe alaki se loko msu. Tala, ce Dieu là je vous ai dit ce Dieu là n'existe pas. Nzambe ya badalo Nzambe yaba Ken wana soko banini yaba Moïse Mbiye, ces dieux-là, ils n'existent pas. Ces dieux-là, c'est un mensonge noble. C'est les dieux d'argent, c'est les dieux ya cupidité, c'est les dieux ya muyibi, c'est les dieux ya nini, les vrais dieux. Et puis si les vrais dieux existaient, si les vrais dieux étaient, le Congo ne serait pas dans cet état, tout ça. Tous ces pasteurs-là, vous les voyez avec tous les malfaiteurs de Mbokawana. Avec tous ceux qui détournent l'argent. Ils savent que ces gens-là détournent l'argent. Mais bazana bango, est-ce que baboya badim na bango? Tomoni ya vidéo moko ya Dalo et Bimi. O aloti, alamuki aloti, azomona keno, on dirait bombe na pasi. Ceux qui biso tozaki ba ignorant. Yondo zaki docteur, o bando guérir biso. Monsieur l'entrepreneur, influenceur, tout ça. Bolingi via kimiate. Kowela. Tosuki wap. Virtuel. Matalana. Mbodi. Est-ce que ngala lobi eloko na lobi? Est-ce que la tangi komba mutu? Kobenga ngape na telefone te. Na tangi pe komba mutu te. Mais mwana mobali. Okomo teka fufu ya pembe na saki. Na libanda ya mboka awa te. Boko za ngai te. Biso olia matembele na kimia. To bolingo mbela pasi. Via presse ezate. Nzamba bongisi mutu na eloko na ye. Omoni siko makamdenge suki. Biso ba ignorant to tikali docteur aza okangama. Lia matembele na kimia boya ngombe na pasi. Soki biso tozaki ba ignorant. Yondo zaki docteur, o bando guérir biso. Monsieur l'entrepreneur, influenceur, tout ça. Bolingi via kimia te. Kowela. Tosuki wap.
virtuel matalana mbodi est-ce que ngala lobi eloko na lobi est-ce que la tangi komba mutu ko benga ngape na telefone te na tangi pe komba mutu te mais mwana mobali okomoteka fufu ya pembe na saki na libanda ya mboka awa te boko za ngai te biso olia matembele na kimia to boyi ngombe na pasi vie apprécier za te nzamba bongisi mutu na eloko na ye omoni siko makambo ndenge suki biso ba ignora to tikali docteur Aza Okangam. Ce matin, quand je priais, je me suis levé difficilement. Dieu m'a dit, prie pour Eric Mandala. Prie pour Eric Mandala. Et tu demanderas qu'il soit là s'il est possible. Que le pasteur Ken puisse le oindre. Et Dieu m'a dit que le pasteur Ken puisse les gronder. En lui disant, tu es le futur Dangote du Congo. Il m'a dit, dis à Eric Mandala qu'il bénisse Dieu pour ce qu'il a vu jusqu'à présent. Mais dis à Eric Mandala, ce qu'il a jusqu'à présent, c'est rien. Il aura 100. Ce matin, quand je priais, je me suis levé difficilement. Dieu m'a dit, prie pour Eric Mandala. Prie pour Eric Mandala. Et tu demanderas qu'il soit là s'il est possible. Que le pasteur Ken puisse le oindre. Et Dieu m'a dit que le pasteur Ken puisse les gronder. En lui disant, tu es le futur Dangote du Congo. Il m'a dit, dis à Eric Mandala qu'il bénisse Dieu pour ce qu'il a vu jusqu'à présent. Mais dis à Eric Mandala, ce qu'il a jusqu'à présent, c'est rien. Il aura 100. Ce matin, quand je priais, je me suis levé difficilement. Dieu m'a dit, prie pour Eric Mandala. Prie pour Eric Mandala. Et tu demanderas qu'il soit là s'il est possible. Que le pasteur Ken puisse le oindre. Et Dieu m'a dit que le pasteur Ken puisse les gronder. En lui disant, tu es le futur Dangote du Congo. Il m'a dit, dis à Eric Mandala qu'il bénisse Dieu pour ce qu'il a vu jusqu'à présent. Mais dis à Eric Mandala, ce qu'il a jusqu'à présent, c'est rien. Il aura 100.